Salut, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bon dia, avatar, bon nuit, good morning, encore une fois, mes très chers internautes de l'EcoRDC. Mais voici, donc Sambra Kimpala Wabino, donc Lelo na Elubu ya Bastar avec Nanette Movoto, Master Nanette Movoto, l'autre ça là Elubu ya Bastar. Très chers internautes de l'EcoRDC, je vous dis que Mboule Beti est grave, Nangola Mboule Beti mais Natongo Bena Mboule Beti peut coller ça va Mboule, c'est-à-dire Mboule na cité Zakaka juste pour nous séparer Sabino pour nous ça nos plaisir, ba fan à biso pour nous ça nos plaisir, ba bolinga biso ba bonne sur l'EcoRDC. To lundi Mboule te donc bimi ka bonga de Christ na Mboule de Christ ko ta sieti donc alinga ko ya lisusu mais na moto te cette fois ça na ko pa na makola sieti na poto donc quand de bon na bumba pantalon donc c'est la penza eza moya ya kubeba donc eza moya ya kubeba mais big c'est soit mon boss Jean Chibobois na bossani ka mon grand frère Chico de Reims Chico de Reims na peso bambote belé mon grand frère mon apoto à Tango donc big station à tape de la patoche c'était ka gauche na bossani maman to moi ça mon bébé papa Mario donc na peso bambote bien na vie na José et Maki c'est depuis Paris bambote na de Christ Nimi na bana poto tout na bana EcoRDC bana Kinshasa bana monde entier donc quand on se met bon pas na net Movoto cette fois-ci ils ont une surprise tu veux nous surprendre et mais ayebi quand même que tu benga qui est toujours comme ça là Elubu ya Bastar na net Movoto donc on ne sait pas na net Movoto là mais la biso ni na net Movoto tu relia mine de Christ Nimi comme alia na ko lia donc on va continuer na kata ya lire wana ya kolia na zaka mtolete mais na komi mtateni donc c'est tout ces derniers temps na olia ya danger donc ensemble ngana bino hein to kota lisusu boyebi de anda coach et si pas toi na ndako de Christ que ça quoi pe la boum shit na télé-réalité donc encore une fois to lisusu hein mon grand Chico de Reims donc big salutation au bazar pango ko licence to kuti ka lupanga polele to kuti ko license eh si afele ya kata kuzi ya neti to ye kasi yebe na oya yebe na oya yena yele to kimi na ngamba ngo kimi ko kani porte boom mbula te moete mbula penza Mboula penza. Na dekis kuta ya sieti. Oh, ko sio? Te akwete na sieti ka. Comment ça va la bonne? Bien. Ah. Isso da fala com te. Não vai na penza. Then it's my exactly. My. Posa my. Ah. Isso não é não posa my. Tudo é isso lá. Très cher internet de l'EcoRDC. Misoye sur la net Movoto encore une fois. Balanda qui a mis na net Movoto. Azam to la vérité. Net Movoto fongwami a solo li ebo solo la. Ah, solo la kaya. Bonne santé kasi. Bien na mola nzambe, nzamba obate na vraiment. Bien kozambe pour na santé kitoko. Nangola tata kaka. To suko kangolo to le tele tete. Te le lubu to ça que déjà. Moi te le kimite. Ya makusa. Le makusa. Asi pesa. Loboko. On met soupe. Non mais soupe to ba nina net Movoto lambaka. Lamba makasi. Nesa ko déjà. Lamba makasi. Désolé. On est dans meka. Si na meka comme ça yana décrit ça bo. Si na meka penza. Mais qu'est-ce que ça le bon sang. Lamba jeté. C'est le bonne télé-réalité casse. Mais quand on bien makasi bien bayanga la bongo to bonga la bongo kala. Bongo sola sola ça yana vraiment bien makasi. Je m'appelle belé. Eh belé moko. Ba top modèle Guani États-Unis abenga mo voto na gagné ngabi. Nazali. Ozipe mbalize. Ah, kasi. On te buzobe. Kasi maya la même vote.
D'accord, bon, télé-réalité, bon, moi, on a votre même chérie. Pas connaissance, pas connaissance, quoi. Bien, quand sur Internet de recorder, on a une photo, on a tout, quand on a tout ce que tu y es, et le lieu est star. Tu es l'ambi la biso. Olamba biso, le on a net mon photo, alingaka, kolamba, zana singa esme mikona kama buku, tu lamba blog on a net mon photo, ngaka kulia, on a net mon photo, ngaka kolamba. Donc, ça prête. Na pas prête ma casse. Lo lamba lelo mi ba bien. Mi ba yebe ba lamba ngote. Nde no lamba lo bo mona kaka. Donc mingi ba yebe on mena ba lamba. Na ba lamba ngote. Ko lamba lebsoni. Na ba pondu ba tia soso na kati. Pondu ba tia soso na kati. De ki soso da pondu ba tia soso na kati. Ah de ki sa bina dia na ngote. Olio ko lelo. Suka ni boko. Ndapi na dia pondu ba tia soso na kati te. Donc pondu. Olambi pondu ka de lamba pondu. Alozi soso. Otie na kata pondo, otie bwana sakata ndete tana kata pondo. Yoko, non bébé tu zaka yo mungu makamna wasale lo. Solo olia ngona loso, olia ngona fufu, olia ngona kwanga donc. Na makemba te, bon sauf que pondo olia ngona makemba te. Makemba te. Makemba te, loso fufu, loso fufu kwanga. Donc olia na zong sa awa comme d'habitude. C'est toi qui as un bon bien préparé. Jean, tu vois, tu vas comme solo. Boss Ndé. Solo. Atteindre la bino déjà. Et atteindre $40 na yo. On a cassé 100. On dit vertu, on a cassé 100. Donc $40 vaut 23 000 kwanza. $40. Ah, est-ce que ça 25 000? Bah, on va même le bon 104 avec la bombe. Ah, ça 25 000 sur 2 000 coins de zéma. Pourtant, on a des zambons, on a trop de change. Ils allaient été. Nous avons 3 000 coins de personnes. On a 2 000 au Pessingaï. On a 5 000 à Pessio. On a vu qu'on a vu que changer. Ah, oui, ça 25 000, donc 2 000 coins de zéma. Dans la quartier, on a vu que $40, ils ont 23 000. 2 000 coins de zéma. Et bien, c'est ça. Il y a des gens qui ont est-ce que tu as dit que tu as parlé de caca? Oui, peut-être casquette, tu ok, tu as parlé de bonne idée. Il y a des parents beaucoup plus en papa, il peut pas passer par la gomme. Il faut la gomme, petit sandal, papa bien comme la on peut ça à la gomme. Quand je suis en internet, quand la minute est au télémato, parce que ça ne pas la gomme, pas pour la lati de la eau. Nambu la pande, beti boy. Nambu le beti boy, na ko diufu kanga mobimba. Tu vas pas papa les gars, les gars. Il y a la gomme, pour mbula oyo ba pantalon déjà derrière au gumba okanga ndako to obolo yo bosa moi ba ça OK kaspo da porte pense okangeza moi passe pour toi akota na kati ba to ke lo mai bana ngaya ya c'est une mokanga porte na ba onde ba to ke lo mai ngami ya kota be bo benda porte na oya. Força não. Jesus. Sur internet de l'équerre, c'est un boule bête. Attends, on a populaire. Tout à l'ibos, tu vas la télé-réalité. Tu expliques qui bino a fait ça au. Nanet me faut avant d'en populaire. Populaire nous loin ya palanka biska ba étoile ba vendre mettre au pas transport pour comme ati biska ba étoile bazalaka na ba mira esa to ke ne pega même wenzi donc wenzi wana kaka ya mo bandi na ngoli susu mama de Chris grand frère na ba la kisa ya chico de Reims alors ba la kisa otinde na ngai S9 mbule bandit oh ko mbula ba ko que sur internet de l'école, c'est moule bandit. Maman, comprenez que sur internet de l'école, c'est moule bandit. Vous la petite obé, t'as tout que vous indiquez à vous. Le sacrifice de ça là, on a dit non.
Donc ok na so wenze ka buna mbula. Ah. Ya net so moni libabe. Libabe tena za moi chance. Mbula de la zamboli Nga na bota mambula ebeta. Même na fête anniversaire le 22 février, mbula ebeta aka. Mbula ebeta. Ok. Non, mon a bien. Et Pauline Moula, on a bien téléphone à Pangoussa, on a recouvert. Manu de Vagat. Eh, Maï, que c'est une nuit, la nuit. Pauline de ça. Ya na tsola no sa ko tsona wenzi to kota kama nanga kati soya na ona na matanga mbulo na mbulo na ete kota wenzi ndo ba ko meta ba nyando mbula ope boy na otika ati eto toko ko pola tenza tala nzela kwani toleka tobekende na biso na mpanzi oyo po koto na mwa nzela tolekeza te nzambe na kokweya so osali baje okwei osali baje aolembwa ye neti tombola robe loposo opikle makoto okweya Sandra. Faut piquer ma colère. C'est bien, tu comme la wenze. Tu comme la wenze. Nzambe, so tu piquer ma colère au cou, il peut équilibrer ça, tes potes aimer. Tu comme déjà la wenze, voilà. Angela Nino. Mama yetu koti na wenzi na mbula se kobeta kaka yana za koti la mbula zake tasike poli kanda siko mbula esila te babeza mbula mwasi mana Deixa-me ser exato. Exato, já se sabe. Vou estar tunagem. Jangan dikuat. Mana ngutip? Apa sih? Bukan sih. Itu nama. Na linette nango epola mbula nde epola bona omona bien te
Você mano. Uma tomate, coisa assim. Uma chambu exato. Uma tava. Oh, ça on a pondu la tomate. Tolia kaka toyeba. Ono omona na ba pondu bacha nini? Soso mena ba tomate se ba mbuma. Ko santi ya. Ni ba pondu za. Ya net macha elamba. Ozo pola penza. Pondu on zona to sombite. Pondu on zona to sombite. Pondu ko ezali. Pondu ezali. Mais elle m'a pondu na ngai. C'est la pondu. C'est d'abord le nous faisait na ndage. On va dans des missions, on a cycle na lamba ka ba moko. Ah donc vous êtes dans la pondu mais vous êtes dans la ndage, vous êtes OK, na comprends. Na comprends. Comprendre hein? Je vais connaître ça. Journée baby non déjà bon boule c'est si la tête on continue à la boule. On t'envoie la boule c'est de journée baby. Jindou. E a produção 36. Na memela babata kinga ibona juda yote. Ya net. Ma policier comme il vient de côté ba mai trop beau. Que o sokola makolo bien la mai moto lelo. Ni aye. Papa o sombi Papa mte o bati ka po so ti ka peka na katanda. Aya ngo popo. Maka sapa sasa. Sap.
Já vamos embora. Donc, si c'est fait de Wednesday, tu bimé d'attention. Oh non. Accident car de moi, on a mutu kato bimi. Tu bimi na Wednesday. Dès que c'est na luka na safu, basi on la safu te. Ah, ça fait un mois na kuta kitoko ya net. Hey, nzamba lola Mula amo baby ici. Mula pa amo baby ici. Olha que quando caiu. Makole foi kota mai moto na komo mkusa. Safu. Safu kitoko, safu bonita. Ya, ona kobe. Safu também bonita. Safu, ya okuya. Aqui é kwanza, é aqui 200. Yendo, Me deixa daqui. E põe só daqui. De mim não. Não, põe eu sei que você gosta muito do safu. É minha filha. Bom. Aqui tem mim, mas me deixa de mim quase. Não, daqui. Põe só daqui Não tem banca, como é? Aqui troca. Nesse lado de 300 também de 200 junto. A metodista de 500. Sim, põe de 300. Oi. Assim é muito mais que aquele aí. Nada, esse aqui é grosso, 500 kwanza, vai começou 2. Acabou. Eu gosto muito desse aqui. Põe só de 300, depois de 200. Você vai me baler? Deixa eu assim porque você é assim porque é assim, eu não gosto assim. Agora é assim. O carro até foi lemba. Epa, baby. Não sei o que tu queres realmente comigo. Eu quero aprofundar a nossa relação, mas tu não estás perto de mim. Quando ela vem, me sinto assim, estranho, fico esquisito, fico sem ar. O peito aperta assim, de tanto te amar. Eu te tenho como minha dama, meu apoio, meu tudo. Mas me dói saber que tu só me vês como pisca. Já percebi que tu não vales nada. Pequeno mundo, tu só queres me usar. Toi sur internet de l'école de cette outil Wednesday. Tu regardes nzela te po catastrophe na ndinga ozonga bodo mo ezati. Na mbulango est-ce to komi awa edimne ekomi ka ba matanga ya mike kaka. Naki kolemba eswe. Tokoma kate. Tokomi. Yana tunasema hiyo. Abosa ni gana perika pikoli perika. Siko tolo wala wewe pete ko ngonde pe. Mobosa ni ke?
On va s'en filmer. Bien être sur internet de l'EQRDC. Poli pena kutuna bambula to poli pena bambula to za vraiment na parlin to na ndako da sto komi siko to mto yeba na net mo foto ko expliquer biso nino ya zo lambela biso na ba détail na nyonso hein pour gagner le temps hein kolo zo inda to na RB mais kolo za ko inda za ko inda pour dire que mbula za ko ya ko beta ka ya makasi ya neti na to micro na nzoto. Natio micro na nzoto veuillez nous expliquer nous olamba nini expliquer ce que nous nous ça na ngo kota nini ko tia nini ko sala ndeno sala ndeni pona ba dola ndabiso. Oui Sandra, merci pour la parole. Mama penza pondu. Siko pondu a uti wapi? Poto somi pondu na wins. Non, pondu nazaki na déjà ndako. Nanga lamba ngo. So yo benga ki non sala émission, na resenga bien ça dans la pondu nanga déjà na tout ida pondu na sali programme na sala pondu. Pour nous ça vient sala pondu, donc intina me ko expliquer soso. On a ba pondu batia soso. Pondu batia soso. Ko batia soso, na sana aubergine nanga, na pimenta nangai, na sana aïe nanga, na sana feuille, na tomate ya mbuma, na sana matungulu, ba goût nanga ba kib nanga nyonso eza sur place awa. So ça la kib nini. On ça tous les deux cubes ya soso na pondu. OK, kib ya soso na. Soso eza pour la soso, ya pondu ya pour le mélange nyonso ya kasi ka mongo. To ngona to motsa don nyonso na zo mélanger ngo sika mongo. Donc moi ka ndenge tomate na zo sala ngo. Na pondu. Bon, toi sur entendre de quoi de cette rouler to yeba. Bon soso, quand bakata la soso normal. Na kati soso nanga, na tsango na nzungu na tokisi yango. Ya soso nanga lembi, na zui soso na kalingi. Ndeka bakalingaka. Na zui tomate nanga na sali sauce normal. Wala siko na zui pe pondu nanga, na tsango na moto pondu nanga pe toki, ebeli normal ti mafuta no so na pondu ya tsaka na pondu. Est-ce que na zui yango na sali ni na sangisi soso na tina kati ya pondu. Ala zui tomate nanga mbuma o na sala ke sali ni na sopi na kati ya pondu. Na zui nguba nanga mbesu na tie pe na kati. Na zui kiba pondu, kibia soso na tie na kati ali. Na tiki moto sa musana nango. Esa musana nango. De Chris nini yoko zala na pona ko assister ninga ko kate na soso na ye, ninga ko tela pondu na ninga ko tela blonde donc ngana tiki malugo mboka ba yo. Ya biloko soko liango. Ela ba ya liango. Ela ba na tolia. Zela ko duka mate Sandra. Ko duka mate ya. Na ola molia. Olia. On a élu lamba, on comme ça de soso batanga ngaya. Ngapa côté wana na mbuka na te. Pour dire que à part la télé, il y a tellement de lubutu ya na biso pe. Bon te. Na ba makasi, ba lamba te bazaka mi bali na mboko. C'est la boaka au moins de la pese mutu makasi mutambuge. Et tout le monde maman muke mais toi. Donc même ndambuge. Ole na ndambuge. Ya. Donc ole na ese ola me biso pa mbuge, recette de mbuge to lia mbuge. Ya sala mbuga osomba mbuga lie, to asombi mbala, boni mbala sika. Akasi mbala sika kalingi na mayonnaise. Wana makamezo mama meme yango. Vile yango na makuta kwa sana. To kozole na télé réalité na ye. Wana vile. Na kwa mimi makamunga pega na solution. Bwana na bindo pona na obanga to na okosa. Na obanga te makonza nzela. Ana ndo wana bala na yakanga na mimi na kololo ni mamembe ya ineta lobi yo lamba ka to la ambuke ya vina yango wana nasoka ta soso nanga nasoko yango deuxième maille premier maille na katela ki deuxième yango na soko lisusu donc quand on ça sauce normal
Nakati tungulu nanga so batokisa soso ya pamba te parce que soso fuba épice eza na kati ya soso po biso balia soso kotokisa boyoki mpe goût makasi otokisa soso sans épice na kati ya lezei mabe atie muskade nanga mpe na kati na sikoyo atie mungwa nanga na kati sikoyo nazotuta po atia yango na soso Nasi kututa ai nanga na muscat na mungwa na yesi ko bishupa boseleki Nchesko na kati ya soso Siko natia soso na moto soso na nga ngolo esi koyo pondu na nga pe natia yango na moto Nosala aubergine oyo so concombre et aubergine comment on peut passer ouais on aubergine ngana tsana pondu bon denka batukisa pondu ndenge nazo salela na siso sala aubergine nga na voici na na zote chango na pondu chango na pondu Vous pouvez faire un gaillard, notre son a pondu, la chaîne a pondu, le mungwa, dambo, la chaîne. La bâtiment est un gars pondu. Et ça se pondu na moto. Awa to isi moto na ngai onde sangala siko isi su moto unaocha njungwa susu njungwa susu na moto niki mfuniko na nzungu kwa msoro wasa olamba za kiti nzungu polele yani olamba ndeni so tsika nzungu polele
Vamos sair agora tem. Vamos sentir que ele cá. Vamos que ele cá. Soso bloco nanga etoka. Soso nanga elimba, pondu nanga pe ebela comme ça. Na ko expliquer ni bomu na vande na osala. Ah, non ta pondu nanga soki ebeli. On a tia mafuta. Mafuta nga mbila ngo ndo tia siko na pondu. Tia mafuta nga na pondu. Etoka sikoyo soso nanga ebeli na kotokisa na yangi sikoyo na kalingango biso wana ngola tolambaka na biso na ba fourgon gaz na ngande esili tena gaz esili pe brisque yana so makala po na lambela siko na makala ebe na kina kesho kuna na kati ndene komi na makala libanda gaz nde esili pe sili brisque esili akaila karate esili brisque wana tese ko na ngana makala nakala siko soso na bando kalinga soso na ngai no samba wala na vile là. Kalinga soso. Mafuta zo pumbe mabe ya tika. Kalinga soso nanga. Kalinga soso nanga. Yaonde na utia kata pondu nanga au na olamba. Siko na osa tomate nanga ya mbuma pona kalinga. Tomate balongola yango poso. Batiaka na poso te po esalaka bien te la sani, hein? Pour le longo poso boy. Longo poso. Oh, tout en haut. Et ma casse le corps tomate à l'inzanza. Autant ma madame so tomate manza te ma tomate ambo na sa bibi ambo. Tomate manza za tumba kamba kala. Na soka na dia soso nanga. Non, tout ça on se connaît, c'est là tout à tomate. Non, kalinga ngo. Kana sa soso. Na kalinga matungu na kangi tomate ale. C'est tout ce qu'on a pondu. Na tout tomate na déjà ici. On va comme matungulu ya sauce. Matungu na ngoyo. Nazo kata na sala. Sauce na ya lubu. Sandro kata ya misapilelo. Le Chris, o kata ya misapitelo bangate. Mai sabe. Sikona kanga matungu na ngana sala sauce. Tezikate. Ndezikate.
mafuta eza moke bakisa mwa ndamba mafuta basi tomate na nga ya mbuma oyo natutaki tomate na ngai ebela sikoyo ebeli bien ale nazwi na sopi yango na kati ya pondu sopi yango na kati ya pondu tomate fo ebela mpenza ndo tomate fo ebela apres nazwa soso na nga natie na kati ya pondu nazwi tomate natie nazwi nguba mbesu natie nazwi kiba soso kiba pondu na guale na tie na kanyo swe sangana ale yoka loboko abaye zabela ngai koma ngoza ngo facile yaka kozana ya maîtrise comme ça ko bako olamba ko kozana maîtrise te olamba ngata zo temps comme ni même ko sala banini ba musaka bangainga ba sosora ba kukati eza musala so ngata zo pa temps ko lamba bo so na lamba so zo pa temps na ngo ni si boza musala makasi. Mais il faut que la patience, il faut patienter pour ça. Nous, le magitoko. Sauce nanga et belly. Nous avons na sanisango na pondu. Normalement, ça sauce nanga na sauce na kati ya pondu. Je suis sur la carte à pondu. Jusqu'au sauce nangai. La sopi na carte. Nazwi goût na ngai ndambo ntie na biloko na ngai mapondu na ngai sanisa na soso nazwi kibe machine na ngai ya pondu Imani na ya pondu natia yango na kati ya soso na pondu nazwi kibe na ngai susu ya soso natie na kati ya pondu na ngai na soso nazwi nguba mbesu nguba na ngai mbesu yango oyo natie na pondu na ngai na soso banuli biloko na nga po esangana soso nguba nakangaki tomate na nga nyonso na baloli yango esangana
mai na mukie na basi na kati. Basi mai ndambo na kati koyo. Ai, kanyo fini sonanga. Nuko suko esangana. Loko nanga yango oyo soso na sali ya pondu na soso nde na sali yango oyo eza mfama musala makasi te. Bon, eza musala makasi na bato ba bolamba te. O balinga kolamba te. So ko ba kolamba te c'est trop dur. Ba o balinga kolamba te. Ya musala makasi. Nesi nga kolamba ya musala makasi te. Atinda bloko to ezo bela. Koto na tema ya fufu na polo so se beli. Kwanga peza nango. Mais est-ce qu'on a tellement hier fufu na ngai na moto. Yeah. Hein? Pondu na ngai ebeli. Pondu na ngai ebeli. Pondu basangisa na soso. Ebeli. Yango na balsango. Ah. Yo sopa na te. Bande. Yo sopa na. Le Chris. Voilà. Mon na sanzo ponde zikite. Ntsakona kuba mezikite. Kwa nini? Kwa baka kolamba. Ezikite. Kwa baka kolamba. Ndio na yango. Na sisi kosala pondu na ilibua pondu na ngana soso wala na ngana présenter bino kwa lelo na sisi yango. Bon, ngenda ki wenze na sombi soso pondu ngaki na dana ndako. Na ke na sombi soso bloka o be pisi la mike na ye pona sa tout na pondu na nga na suka soso na nga na kati na tie pisi soso batsa wa tukisela soso ya tie pondu na tie soso na moto na zui pe pondu na tie be pisi wa tukisela pondu na tie ngo pe à part pondu etoki na zuma futa mbila na tie na pondu etoki ya soso nyebeli na kiti soso na tie huile la moto na kalingi soso na nga bien na kalingi soso esiko kalinga na kalingi tomate na nga na litungulu na zui soso na tie na kata pondu na zui ma tomate na nga na tie na kata pondu na zui nguba mbesu na tie na zui kiba pondu na tie na zui kibia soso na tie na zui goût na tie résultat na nga yango. Résultat na nga yango. Nayebi keza musala makasi mais top Gwani Matota, maman na Dorcas Nzenza, une fille pas comme les autres. Hein? Donc on déconne à Saliango. Janine Mouima, les Kadiento Zigano, garçon de disques. Donc on déconne à Saliango. Hein? Bon appétit, bon appétit, bon appétit. Nabi qui toza nan, hein? Bon appétit nan. Fufu tore la belle na biso yango. Pour fufu yango mo côté hein. Les allos feza, bon mon yango. Kwanga pe ezali funa nga yango oyo nazobalusa yango otoli yango na pondu pondu basangisa na soso biloko na lalisi nini natia Clarisse Masamba en États-Unis po amela pa mozaka boye tia Clarisse lambela pa mozaka na expliquer boye donc eza kuta ta pasi te
Bara fufu nanga. Fufu fait bella na nzungu. So va faire lambika fo ba sika demi si bo sikite. Fait bella pa na nzungu. Nimo mi so mona ka fufu penza. E beli pa na nzungu. Il faut faire un bel limpo même, hein? So quand tu faut faire une mouture, vous tenez 4 et pot. Et tu as le qui te reçoit. Très cher internet de l'EQRDC, tu comme dans la souka kolamba, tu me votes lambia bon c'est le messa, ce que tu oses la invité na pour benaki, invité na bazaza dans la banzela bazoya, je pense que calamité bazo kota déjà. Est-ce qu'il y a un autre au coquet au bande de la biso explication ndambo. Te papa bon so va pour expliquer monsieur ba ne ti devrait pas ebola mbonté. Ayo kakani na expliquer. Ah OK, no ba ndovena no. Il m'a évité le mot pas ba kakani na expliquer bango. On expliquer directement avant déjà to banda ko bien. Wow, quand on le voit, ya Jeff. Ya Jeff. Ni no ba ya Jeff, no na dia ngote, to ko wa lelo. Maurice, est-ce que ça va bien? Bien, non, il va bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Sacré Tito. Sandra de Mouton. Sacré Tito. Zafanda bango déjà. To c'est la musique hein? Bien. Ba musique wa ya. To ka biso. Leka si. Na milela ka. Ah ça va. Mwana mboazo. Ezora. Na tuni nalia ote. C'est que monsieur ça obé ba boy. Bideme ko mi bala Sandra. Yes sir. Oui. To ba te. Yes sir. Bamsu ba ya? Bango va compter. Il vous a. Internet de l'EQRDC comprenez hein, tu vas vraiment bonne ambiance, bah inviter la salle Jawana, nous t'avons ça matin. Ah, tout le monde là. Tellement basé la comédie, la même mise la comédie. Donc, on t'aime trop bien, on t'aime la comédie. Il y a Jeff Azano, papa il y Jeff. Si la béré, si la mise. Donc, Charles Azano, il y a des choses. Trésor. Le trésor. Oh Maurice,
Bienvenue. Ok, veuillez m'excuser na télé pour la micro. Parce que la fait les grands frères. Parce que ça fait les grands frères. Veuillez nous expliquer quand même na bato ba esiko ba iba olambi nini. Na okita wapi bon to tiens à fond les biso ba bloko zo expliquer. Alambi soso batia pondu batia soso Pondu batia soso yango ya choka asuka pondu ngai c'est le batia soso asi pondu nanga atie biloko nyonso batiaka na pondu natia yango na monte à part nazwi soso nanga na kati natie bepice na soso nanga natia yango mpe monte à part soso nanga lembi nakiti yango nazwi huile natie na moto nakalingi soso nanga bien RSI nazwi sauce nanga tomate ya mbuma na matungulu nakalingi mpe tomate nanga bien nazwi yango nasupi na kati ya pondu na nyonso natie na kati ya pondu natie nguba mbesu natie kibi ya pondu na kiba soso nasangisi bana elongba kuna bana boto na bolia nanga expliquer na teko ema ayoka sila yosa nenga ba onga songa talo ba vérité ya lobika yo lamba to olia ba mbuge yona ninga boto ayeba vous avez raison ayeba ko sanini yo yeba la baraté alamba oza ma pasteur mikiti sa za tombola ya lobi ngai nazo comprendre na lo mo ilo kade nazo tuna nango pondu na soso tango bango mo nanu bango mibali tango bazana na bomoyi atika na kondima teke bakozala ba mapasa to famille parce que ndenge service bango ya kokufa boye za poison te pour biso ko bien si nguba ya nguba ya mubesu be nguba ya ba nikisa ko siko ya mubesu donc wa isko nguba ngo avant ou bien après na tie blo nga nyonso jusqu'au nguba nga mbesu na tie OK et beli ensemble mais est-ce que mungo tete to tu na po ki bolo na bakemba bolo na fufu bolo na bakemba te makemba te za fufu bakemba pardon kwanga na en tout cas bande ko chance ba ba mingi te ndela zogo la ka goût na yebité sur internet de regarder non te non si ezamba liboso na fina mona ke balambi soso basangisie na pondu donc na yebi ke bino bolia na bino ngote ngam na rolia mais je vais vous expliquer quand même bilo nino ngana oyoka Jean Thibault olia te ngana ko yebiso nino ngana okina kata biloko bon appétit bon appétit você fala à toa. Eu tarde. Nini moja akiwa na shughuli sio na mudekesa ninga baloso ezika na mwa baloso ezika ndio pesa mais pigeon là ou même si moral là comment on le reçoit ça c'est le gaillard toujours la vie pour la demi ya pichuna yo olia te ya net ye mo olia te pilipili ndio sasa elubu ela émission ya elubu ya bastar en tout cas moi j'ai pas compris hein vous comprenez ça
naoluka biloko mokie akokeloko mokie naoka mosuna mokie po ya monene akokokaka loso mwana mayele loso na mosuni depuis salia ya nini te o marius dovide ndenga na benga opena bafourchette eza bafane beye bakodéclare nde nasimbi sani na maboko donc tozo ebele bazelaki eloko oyo makemba donc nalingala fufu papa jino ntimba yaka na yaoza biloko makembao ndolia mbala moko wana lipeka bana bambuwa bato bafe baza awa abelango eza sosi babengi yo aole star mosu aolamba bakobengo to po tokosa monotonie elongi te ya bato nyonso très cher internet de l'EQRDC tozolianga mpa na lie déjà donc ye naza ya kotonda na ndenge moko moto azala ide aza te naye na koto bongana sukisa molambi alie te bon appétit merci sacré ole pondu batia soso nalete nazolia ozolia pondu batia soso donc naye te so eza mbala liboso mpe mpo na yo lokola ndeti yanga desambla nakoma nzambe so na bino yango quelque part na course na sala so mbala liboso na vie mbala liboso yango siko moni oyoki yango ndeti non ça va mayona na bayi to na yebisa mama bisala milanga boye oyesa mama bino boyo na age no bali te toyebi makambo na nga te toyebi makambo ya nene te bon ezanga kanda na olekela olivo oza na lengo ya na bike nga lolukwana na bali te so yangi na balaki azotoka na ndenge moko aleka begazoze ekokweya Marius Maman Sandrine. bon appétit Muito obrigado. Quer dizer, estou replay tonight. Não, estou gostando, não estou gostando da comida, poça. A mamãe Nanette, não. non le but français Ah, il fallait que la portugais. Ah, ok. Non. Dá para entender, gente. Pô, on dit ce qu'on disait, Jojo Maleka na Canada a comprendre que ah, eu portugais bien. Jojo Maleka ne lê d'Amazote. yo mto liango expliquer Jojo Maleka. Jojo Maleka na bisa d'Amazo, ba tulam paga ba monam pelé le système à tige. Vous comprenez Christelle Caping en États-Unis pour rater na zo bisa Allah mamba d'Amazo vraiment. Eso liango pe déjà. Non, la liata. Non, d'Amazo a beauté biso la célibataire mon négligé. Tout à l'occasion à boyer. Allez, qui parle? Merci, ça te... Bon appétit, maman. Merci. Je peux être mono anakate logo. Ya basta. Pondu, basangisa na soso. Balamba on peut na tomate mbuma. Olia ngo yoki onde. Donc vraiment qui tombe ma casse. Et so lamba on peut déjà. Ti. Nalambaka pondu na mbembe nde na soso ali fala tota vraiment mbembe na pondu na manguba mbeso nalia nde na soso lokuta mabe nalia na ali boke ya soso na mbika nde pondu na soso nalia na ote ya mbala liboso yango pe mbule betaki ya solo ya wana mahalo mboto ya Jeff bata dia Jeff kimoko pasi faut que y na ngere ole na bozo beaucoup quoi pour sanza mais c'est pas ne rubu pour biso banga to bomba kate soki ya mabeno ba te abolamba te mabe abolamba rubu wa lambi en tout cas za maman a botié c'est que la kisaki olenge nini akolamba akitsaki motema na ye ala kisete basukwaka basani boye balambaka boye mama ni azwa lokumu mais naoki babi mama akufa nazwa lokumu mais non mais konda c'était pour ye pichuna za na bomoye c'est que pichuna akomema pe vie na ye mama ne pas ki na vie na ye
Alors, tout comme ça, kaka nzambe. Comme si on va m'arrêter, je vais me serrer ça raté. Bilo quoi qui toque quoi. Aza confrère nanga, aza journaliste peu local ngai. Vraiment, concert ngai donc yeyo. Donc yeye a deux la différence na ba fille à Luanda. Donc il y a aussi la différence na ba fille à Luanda dans la recherche à quitter sur le terrain à Kendara Congo. Donc il y a plein na TV pour na Ndumba te pour na musala pena. Merci beaucoup Junior Timba. Junior Timba toza ne lugu ya ba star. Ya na net movoto. Alambeli biso soso pondu batia soso na ba tomate mbuma. Bakanga. Je pense. C'est la toute première fois na liango. Sauf que n'a qui na retard. Je crois entrer na de Christine mi papa na Brandon na Zwakinga na qui na retard. Ti ce qu'on a dit matin que na net mutalambe. Il faut na batu ba confirmer na to na mona sur image. Na on dit matin parce que comme on a la mona la nenette. Na biloko na lié na boka mama lomboto mutalambeli. C'est ce qu'on a dit matin. Donc tout que ça y est, félicitations. La parence est souvent trompeuse. On a quoi ça comme ça, on dirait la ramine, t'as beauté, t'as propre, mais on a senti que Nenette venait boula. Boitard pas Carlos. Boitard dit. On peut se comparer à côté, notre moment on a usé que n'avait pas à côté. Boni papa. Ah, non on maman très bien ma casse. Très bien. Toya ana ndaka net mvuto. Net mvuto la mbeli biso pondu batia soso na kati. Akani pas sonné to kanga te ba tomate ba tunde batiaka. Au lieu déjà. Bon, et là quand on a là-bas, parce que nous avons fait penza de père, maman est vivante, même maman n'a eu nièce n'a talana, ayebi que soso pondu bangu baba sali ba solution tomate ambuma, en tout cas bandana zalaki mwana muketi na ba âge ba ménopause na komio. Non, en tout cas, non. Si vous voulez, bon, nazo grâce ya kolia biloko ya naneti. En tout cas, loko na sepelaka nzamba pambola ni tenwana. Le chose à biloko nzamba pambola e moko ba richesse eza makamba cuisine mais oya sali lelo. Non. Moi so bakata banzolo na olamba. Donanga mono na sala ngabwe. Il faut vérifier na l'accession banzolo kweza. To tere koto. Bote baso bakata banzolo kote. Bote Sandra. Yes la mythe. Bonne santé. Santé bien ngolu penza nzambe. Ngolu nzambe. To yi ane ligwa ba star. Moko ya baninga na bino moko ya ba star. Alambeli biso lelo pondu batia soso na kati. Ye poza mwasi. Ye pena se ko lamba rapport tout na mboto kana télé ka ba be sala ka pena musala. Ba be sala pena musala so ko mona ki na net mo bota lambi pondu na nini boye lo kwa mwasi lo bani. En tout cas penza na féliciter na net mo voto na eza surprise pour nanga. Depuis nga na botama na koma pe maman de naza mama boyi non na moni ska balambi pondu na soso basangisa te to mona ka pondu balamba na bango tinu bambisi na ko kauka na ata pêche Thompson na yo ozwinde soso kalingi no libanda mutalie na yi mais niveau ya mélange oyo bato bazotala pondu na soso ba mona ka pondu na soso mais goût o ebimi na kati donc biso bato to lié biloko na ebi ce qui gouane ça une semaine on a pas ici là et ça flatterie je vous dis et flatterie niveau ya goût o ebimina biloko et le kelingai donc na za vraiment surpris donc nzambe kara a pambola e apc maele ya ça la plan mususu eza koleka o pesa la rare quoi po eza rare eza na bato bazotala ba ebolamba te bazwa kolamba ndenge bitozo sala boyi donc bon landa ndenge ya sali atie mbisi atie kwa atie soso atie nguba ya mubesu atie tomate mbuma akalinga ngo nanu na ba matungulu donc soso nde to tshaka muscade ai moi jimbo na ye ya soso atie ne yango atie jimbo soso aye na pondu atie bi biloko to tshaka na biso na pondu na biso nde to lambaka mais na tango aye ko sala mélange azwi likolo nango nguba ya mubesu atie en tout cas spécial. Mystique. Donc,
na melelo ni po ekimisa go teko non mère ba malgré bien le hamburger ou la hamburger et bino la mate balo bana taya ba balo ba nene to mo mkonanga o ya lambezelo te na minene mais la bio so ya lambia wa ko mo tya banda lamba na e tita wanda pese spelo le onde kila tomate mbuma na kati ya pondu po na bia mo tomate mbuma za mo bangai mo bo ban so wala goza la kanyika la prise wana mais la kamo to na wala ba kusute ke tomate mbuma ko ta kido ikomika ba blo mo boy we ko nga pondu ka pondo siko ezale ti pondu te do so na ba unde nga expliquer te do mystique ka pardon balamba na bango mais félicitations mon vote malgré abiloba loba mais félicitations. Déjà à la fin de cette émission, je vous dis que ngamul musée au Kangama. Bana na botama to lira pondu anda kuna biso presque chaque jour ba bloko la linga ko le ba bloko no so pondu. Mais le pondu batia soso nguba mobesu tomate mbuma. Donc c'est le moko non na liete zamba liboso na vie. Il y a une net prise aux gens wapi. ba ide kaka Et so betango da bese yo moko avant même ça sango le. na sa ngo na onte na fana ka namba ngai ya musaka na nani na soso ngabite wa de kisa sali yango de ndako na ngasanda sali yango déjà aluka formule mususu ngabite soso kana pondu na kenango likolo na mimi bino likolo donc yo moko pe na mano ngo tezamba non la bango te de créer plan na yo moko créer et là on a yo non la bango de première fois donc il demande tinga na baka boyo na lambi ah deux ans pas mon lambia solo na pas mutu pas comme na tina niveau o a créer boye et ça peut mbala liboso et bimi pe na go ah non donc comme de ça la répétition c'est première fois vraiment ya solo conseil pour na ba bandeko basi kwa yo ko ba liana bonka ba mbungi conseil lokwa ba yemena ba ekoto ya lamba ki mama ma bia lamba ka conseil za kaka na bandeko nanga oyo balinga vraiment ko lamba te to bazaka na courage o lamba te boza basi faut ba ko lamba nga na banda musana za mwa mukie tina koli boy na linga musala vraiment makasi tia classe masamba biloko olambela papa Mozart et ça là est bien sur libana bino eza très bien makasi top gwani matota maman na Dorcas Nzenza une fille pas comme les autres hein loko petite sœur no alambi vraiment yango yo bon na Jean Thibaut eh na Jean Thibaut boss Jean Thibaut Tiboabo papa oliete so oliaki biloko papa merci lobe ngoti nga mwa desa yo ndapo ndiango te na atala na WhatsApp na poti ndena nga yo meka ka koyoka neza kitoko ka tango ekota na kati eko solo wana nga yo ta de Christ ne biko ko kate yo ndo ba na oliate mais alandeli yango donc nambi vraiment kitoko na yebo lamba nabeta pa to nzaka mwasi merci beaucoup mwasi na makambo na nzaka mwasi merci beaucoup très cher internet de l'EQRDC déjà à la fin de cette émission moi je tiens à saluer mon beau Jean Thibaut Tiboabo il y a un espèce de numéro de téléphone avant on a ici numéro de téléphone nanga il y a vraiment plus de ça parce que y aura des gens au bengo ba tout le makambo pour na conseil à biloko surtout mimi bana basi pour na zumi de lamba na biloko mira yebisa bonga bia ndena olamba boye bozo landa bona mo mtame ko benga na WhatsApp mira so tande na lobele mabe il se banda kaete numéro la plus 244 929 479 576 929 459 pardon 479 576 numéro ya net mon voto yango wana eso obenganga ozwanga na WhatsApp ka yango na salela kana WhatsApp na basali ebele na batutu balandinga na bwaki te bolimbisanga ma grand frère propre José de Londres aller kabobo wanka ke frère bamboto ne bele bon so ndanga bamboto bele na bino tout. Bien, on a continué dans le but de big salutation à mon boss Jean Thibaut Tiboabo et qui est quoi fiki nenge papa on a des bidi bien avec Moulouba donc je te salue Jean Thibaut Tiboabo mais big salutation à toi Papa Théo Mukenzi la patoche na bossa nite 00 c'est Atlantique et bah les anga souke mais ce qu'on fait je te salue na personne mbote bena ben Willy les Gabonais hein boss à Bédachour
bambote na yango wana muta King Silova na bosani te Cedric Agostino Nteka famille ngenga mobimba bino so bolingaka ngade Chris Nim papa na Gabriel ya Jeff na pesa o ya Jeff na pesa moto na de Chris Nim papa na Gabriela ciao ciao on se revoit au prochain numéro.